yaya mokili oyo ezali na makambu ya marke na marke bamasolo oyo tozali kobeta soki babeteli yo ere moko ozokanisa lokola fiction me kaka soki esalami na libota na bino na vi na yo nde okokomprendre ke ezali masolo oyo ezali kosalema na bavi ya bato. Est-ce c'est vrai ke eza na bandeko oyo babika na cancer? Tomona batémoignage ezali légion, bandeko bazalaka na cancer ti nzambe asunga babika. Est-ce que eza na bandeko oyo babika na maladie ya sida, HIV, bato babika? Kasi bamaladi mosusu tozwaka yango tokoma kobelabela eutaka wapi? Okokanga noko ndoki, papa ndoki, mama ndoki, patati patata. Eutaka bisika nini? Eske bamaladi wana etikala incurable pona nini? Ekoki kobikisama te ekoki kobikisama te yaya. Yo mutu omesala ko négliger bandoto. Oui, c'est vrai. Balobaka nzambe alobaka na bato mandenge nyonso tu. Nzambe akoki kolobela yo na ndoto, akoki kotaliso makambo ekosalama na ndoto, eba exemple ezali légion. To négligaka ndoto te po esunga etalisa batu makambo ebele na mokili oyo. Ya liso tokobetela yo ya jeune fille kombo na ye Evelyne. Ye moko apesi lisolo, papa Fiston beta lisolo na ngai, kombo na ngai Evelyne, nazalaka na Anvers. Anvers yalaka wapi? Na Belgique, n'est-ce pas? Voilà, na Anvers. Ndeko Evelyne azwa maladi ya bokono ya sida. Ndeko Evelyne tina âge ya 27 ans azalaki nanu moseka. Kasi na 27 ans wana azwa bokono ya 4 lettres. Azwa yango ndenge nini? Na ba gilette, na suki, na biloko ya kolia, na tonga to ndenge nini? Lisolo oyo ekofungola esprit. Bayaya basi bokota, ba mama bokota bo partager to solo la moi une vingtaine de minutes awa boyoka lisolo ya Evelyne po ekosunga bino. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso bozwami. Merci na confiance pe fidélité oyo bozali ko continuer ko pesa programme oyo Radio Lokole Masolo et pa wapi tokutanaka chaque fois pona ko solola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala. Ya isika nyonso ozali na senga kana yo soki otalaka Lokole partageaka po Radio Lokole oyo ezali kosunga batu ebele bakomi kozala penier batu ebele a partir ya masolo oyo tobetaka. Boye masolo yango tobetaka ezalaka masolo oyo to infantaka yango te, bino moko nde bopesaka biso lisolo ekoza ya papa na yo, ya mama na yo, ya yaya na yo, ya leki na yo, ya camarade, ainsi de suite. Bopesaka biso yango pona konuire batu te, pona kobebisa réputation ya batu te, kasi pona kosunga kaka esika ndeko azali kokweya yo okweya te, esika pe ndeko alongi yo osala nini olonga. Merci na ba obayebi ngai, kasi soki mbali boso yo omona biso na etando weekend na yo to pe na telefone na tablette whatever esiko olanda biso yeba ke kombo na biso ezalaka Fiston Pelende, tata ya Sedeke. Olingaka mingi obengaka biso tata Pelende mpona ko promouvoir recours à l'authenticité. Voilà. Yaya Sabril au niveau ya Île de Mayotte, France, et pas wapi ba ko refouler batu baso bakanyo sans papier, ba ko refoulaka bango na République démocratique du Congo. Pour la République démocratique du Congo, to kobeta masolo wana na émission en lobby, na studio to kende seka to kobeta yango émission bokotala yango lobby. Naufrage to ko sala babongo na République démocratique du Congo, précisément na la Kivu na est ya mboka na biso yaya batu bakufi, même kolo bato wana akufi. Ezali bato ya Joseph Kabila Kabanga etende ba spéculation ko sala maté wa ezali bato amani te, mais bato oyo comme na bato Medi, je crois bato Medi oyo kutuko na ngo ata grand acheteur ya café na niveau ya Sud Kivu yepe akufi na kati kuna bato kebele 200 disparus et puis bato wana et kufi pardon esali naufrage dindi à 200 mètres seulement ya arrivé à bateau na passe ya baka bateau ebimaka na libongo. Mais
événement et ça m'a le 3 octobre. Rappelez-vous de la date, il y a 3 octobre. Est-ce que 3 octobre ne vous dit absolument rien? Boyebara que Vulusi Kimbangu a été condamné le 3 octobre, n'est-ce pas? Le 3 octobre, date historique pour Bat Oyo, Bakwayaka, na Vulusi Kimbangu. Vulusi Kimbangu, je crois, il a été condamné le 3 octobre 2021. 2021, n'est-ce pas? Tout ça, là, image, mais tout ça, là, audio. Il y a Sélouane 1921, je crois, on va vous proposer ça dans nos prochaines éditions. Pour l'année Nino Fray, Salamika, le 3 octobre, jour Oyo, Bakondanaka, Vulusi Kimbangu. On n'a pas de détails sur ça, mais nous allons revenir dans les détails dans nos prochaines éditions. Surtout en France, qu'on rate émission na biso ya tongo alobité pour tokoloba makambu ebele kuna na émission wana. Ya tokobete na lisolo ya Evelyne. Evelyne azali sika boy jeune. Evelyne azala ba 39 moko boyo kene ba 40 ans, voilà presque 40 ans déjà. Papa Fiston beta liso na ngai moko Evelyne, mais kotanga kombo ya famille na biso te. Kombo na ngai Evelyne. Ba o ba yebi ngai ça va, o pe yebi ngai te ça va po na beta déjà isolo oyo. Na beta na bandeko ba master na nga ba pili nga musu ba yebi dia lisolo o, mais Papa Fiston na yebi te na benga yango témoignage, na benga yango lisolo, to na benga yango nini. Lokola to la na radio lokole yo beta yango pona opinier bandeko. Yebisa bandeko Papa Fiston ba négligeaka ndoto te. Là ça me rappelle frère Bali oyembaka nzembo ndoto elati nzoto. Eri mususu ba ndoto ya batu elataka nzoto. Ndoto ekokolata nzoto, ndoto ya mabe to pe ya malamu. Papa Fiston à l'époque nga Evelyne azalaki na 29 ans. Nakolaki fille à église. Papa na mama balakisa biso église. Nazalaki choriste, intercesseur. Papa Fiston kaka ndenge omoni bana oyo ntango bande kokola o bande koyeso yango kozalaka contact mingi na bana mibali te. Soki opesi bana mobali mbote ozuzemi, otuti bana mobali kaka boye ozuzemi. Tokolaka na balogique wana nayebi te ezalaka mpona baprotege biso tozalaka ndenge nini. Me toyokaka mpe lokola soki mwana ya mwasi soki ntina ba age ya 25 ans azali moseka on dirait ezalaka mabe akomaka na baproblème ya kobota to ndenge nini. Papa Fiston nga namonaki yango, yoka lisolo na ngai. Alors, est-ce na quartier to oui na quartier mais ba côté to va wana musika oyebinga jeune fille na kokola Papa Fiston ba jeune garçon ba otikaka ba jeune fille te balandaka bazolanda ngai kosolaze ko boya pona bandaki kolinga te ata kutu na classe na bandaki kolinga te mais moko tangu tozwaki ba diplôme d'état Papa Fiston okomona bo ba copain copine mais ozana copain mais bosalaka eloko moko te apesaka yo mbongo ne surtout mais tina ti ezalaka te po yo zobanga masado logique ya kosakana te do ngai nazalaki fi oyo balobaka ngai doki fete kosala makaka soki na bali nazalaki na logique wana. Papa Fiston bandeki kotanga na IEC naotanga na IEC na okita ozonga nazalaki so nakena na bimi na nga tongo nakoya kozonga ndako presque ba 18h 19h kaka so cours ebimi doki na baninga na nga voilà. Alors, nzela bana okende IEC na bana koleka nzela moko tonton moko wana banaki kotungisa nga ya kosakana te. Atungisaka nga na lingaka te, atungisaka nga na lingaka te. Eleka nango pe papa, eleka nango Papa Fiston eleka. Alors, na sidisa pe na IEC. Sisape na IEC na bandaki ba activité ya muke Papa Fiston. Jour moko na lali na ndoto. Na lali Papa Fiston na loti na moni elonga garçon wana tungisaka ngai azoya kosala fête na ngai. Tanga osala fête na ngai na sutuki boye ba fête esi esalamaki oyo soki osali fête na tali pena boye na moni oh oui na moni pena doki ba semence ya mwana mobali likolo na nga na genou awa kaka ndenge na banaye komona yango na ndoto ndenge na moni oh mwana mobali yo. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Na la moki Papa Fiston nazalaki intercesseuse na mutu église na sambeli na lali pongi. Oh. Mais comment est-ce que balobaka ba mari na ba femme de nuit
bayaka okomona yango te, okomona kaka ngai yomo okomona peut-être c'est comme si osalaki na fête na mutu, mais oyo ngana mona ti ba semence ya mbala na mpende na ngai boy ezali nini apameli yango ndo de Jésus kaka neza ba fisa na sambeli na lali lobi nango eleki jour moko après lobi même ndoto papa fiston yaya yo muto négligeaka bandoto salaka attention salaka angele yoka lisolo aye kolota même ndoto yaya na ndoto soki ozolota jamais okolota ndoto ki osala fete na mutu te ezalaka bandoto ya malamu te telemelaka yango d'ailleurs avant olala telemelaka molimo wana bamolimo ayaka mingi aya keba na bino bato bozalaka expert na kotala bafilme wana ya x wana yaya ntango otalaka bafilme wana mingi olingaka yango mingi yaya Kadia Mpemba akokotela kati wana yango bafilme wana nde ebendaka besprit mabe ezala bandeko mosusu bazalaka bamaître na basavon na ndenge nini yaya tosalaka angele surtout bajeune garçon il faut éviter omoni makambo kotalaka bafilme wana nyonso to wana epusaka mwana mwasi to mwana mobali bakende komisepelisa yo motango komisepelisa yo moko ebendaka bafemme na bamari de nuit wana eza d'une part d'autre part yaya salaka attention bayaya totalaka elateli ntango ozali mpe kolata malamu te mabe ekoki kokota bolandaki témoignage oyo pasteur Alpha ex magicien Zabolo apesaki wana deuxième partie n'est-ce pas deuxième partie je crois troisième partie bolanda ngo lobby alobaki nini surtout bajeune yaya yango moni bajeune fille ya mikolo bavi na bango ezali kobeba ezali kosimba malamu te tala elateli libu mwasi alati abombaka nzoto na ye mutolo ifo ebombamaka yo kozwa mutolo tiki babi nini babi mutolo ezalaka porte d'entrée epai ya mwasi n'est-ce pas bebe soki asala libumu balesaka ya partir mutu aliaka partir mutolo ya mama n'est-ce pas salaka attention koma yo boni okolata oyotambola nzela otiki mutolo na yo polele bato baye komona yango okomona koko moko boye papa moko boye aza na misala ya mabe azoluka moyen azwa ya ozwa te mais soki amoni kaka mutolo na yo porte d'entrée yango wana akoki kokota avai na kati na yo est-ce kokomi tosoli pembe papa mama salaka attention mwana so yango omoni diable aza rusé yaya nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes il faut faire très attention tala bilamba mingi ya mikolo oyo okomona kaka basi esukaka awa esukaka awa mutolo libanda soki osombeli mwana elamba ndenge wana zwaka soin ya koyebisa jeune fille na yo atia elamba mosusu na se mpo ebomba nzoto ebomba mutolo ya certaine fille oyo kutu ye alingaka mutolo ezala na kati ya bilamba te fo ezala kaka libanda azwi na boucle oyo babaka boucle d'oreille ekomi boucle de litoi atia yango mpe wana mpo na kolakisa nani ye atie tatu na mutolo wana cedike porte d'entrée yango ya kokota na oyo ya ofele yaya yoka lisolo ya ndeko tango esali ye deuxième fois ndenge wana amoni basemence ya mutu amine komanga nazolotaka mutu ndeni wana mutu wana kale eumeli ata ba 2 ans ba 3 ans donc aleka asundela ata 6 ans atika makambo wana ya 6 ans ya IEC mais mutu wana atika na image na ye mpo alingaka ye troisième fois na semaine moko esali ye 3 fois babiso esalinga ye 3 fois na bino c'est pas possible. Tant on a gagné l'église, la moni pasteur na biso. Pasteur, talanga na la problème nini? Tala boye kaka ndenge na bete de bino pasteur abi. Oh, c'est vrai. Ça va? C'est Révéline. Tu kosambela pona si jeune nangu. Yo sambela, ngapela sambela et puis tu kota ndenge ozala. Azongi ndako. La fille abandi ko sambela. Pasteur pe a sambela. Na yebite pala c'était papa fiston, soki pasteur ayaki awanda kosambela to ataki na ajelaki na naibiti mais kosala ke ngana ye kozwa musala na ye kozwa musala quelque part na ville wana asana yese n'est-ce pas na banda ye kosala musala eleki quelque temps en tout cas eleki mo batan na bandi kosala musala mais na komi koyoka ba fatigue moko ya kosakana te donc nazoyoka bien te
Na bandi kokonda ngam na jeune fille na ozwa moi salaire mais nazo konda santé za pena malamu te donc ndenge kibomoto na ngai on a gagné et zo concorder te na ndenge nazo vivre. Oh, c'est quoi ça? Na bandi ko mbuma donc ba bouton c'est pas possible. Na kei na hôpital avant la na hôpital. Na oh, peut-être na sali mingi moi oyo et moi ba fatigue consort comme ça na senga ta moi congé. Papa Fiston na senga congé na musala. Papa senga congé à 2 semaines. Na vanda na 2 semaines wana mona pena moyen te na kenda hôpital. Na sala ba examen nyonso tout Papa Fiston na sali examen hôpital ba yebisi ngai naza na sida maladie à 4 lettres. Oh ayebisi ngai Papa Fiston nzambe aotala ngai. Moi jusqu'à 29 ans nazalaki moseka. Nazalaki moseka. Mais nga naza moseka. Na yebi ba mibali te. Bakangi ngai na maladi oyo ndenge nini. Nazu yango ndenge nini. Eske tango tokendaka na ba salon de coiffure nakataki Gillette par mégarde na melaki makile ya mutu. Donc Papa Fiston na se posa 1001 questions. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Nazu maladi oyo ndenge nini. Na ta muke be bandi ko se manifester ndenge nini. C'est pas possible. Nakozwa yango ndenge nini. Nakozwa yango ndenge nini. Tana bakainga na maladi wabwe epesi ngai bolembu ba fiso yebi soki ba yebi siyo oza na maladi wana oyebi kedo nga suka na ngai eza liwa. Mais eza liwa peut-être un peu extraordinaire te batu ebele ba na maladi wana soki bandi ko respecter kaka komela bakisi wana ba antirétroviraux consort oko vivre pendant longtemps. Quand les aka bakisi ebele soki komaka comprendre ka no mela ngo ça va oko vivre longtemps parce que batu ebele ba na maladi wana bazo kufa. Force à vous batu ba na maladi wana. Journal na bino zaka le 1er décembre le 1er décembre j'espère batu nyo soutenir basana maladi wana ya 4 lettres et que ba dekona basala mabete ba msusu basa ba innocent batu bo bango batonga ya mabe ba msusu bazo yango na sima ba mama ba msusu na sima ya viol surtout ba dekona biso ya est nous compétition avec vous donc batu bazo yango ba ndenge bele mikutu mingi batu bele ba na maladi wana bazo yango na volonté na bango te. Na volonté na bango te parce que bato basaka ba Chelsea baki Chelsea wana bataka prudente ya kosaka te plus que la prudence. Donc tout le monde a raté que mutu o so na maladie wana o isolé o mona mutu pamba o banda ko minimiser tete baza bande ko na biso lo sambo kaka yaya lo sambo efutaka yaya lo sambo epolaka te o. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Avec notre Dieu, tout est possible. Bah, tout est belé. Bah, bika na maladi wana. Landa lisolo. Papa Fiston nga Eveline tan na yokinengo wana na komaki abati ya kosaka te na taliboe. Nga Eveline à 27 ans. Mwana te eloko moko te nazana nu moseka et puis na okufaka aboye. Et sika na zuma yadi onga na yebite. Vraiment Seigneur, salanga nguya. Accueilli par pasteur dans bango susu. Aïsi pasteur. Nazo comprendre te nga naza mosika. Ba faiblesse ta bana koyoka. Ba mbumane bana ko bimanga. O so na siku na congé na musika na musala. Tangu na kei na hôpital ba kangi nga na maladie wana ya 4 lettres. Oh! Pasteur atuni est-ce que oza shuke yo mo serait pasteur naza mosika na émission dimbela ngai. Ça va to sambela. Papa Fiston, to kota na bureau na pasteur, to sambela, Papa Fiston. Ça va? Sœur Evelyne Zonga, sujet de prière, to continue au sambela. Tout ça la jeûne il y a 3 jours. Ya, ba démon moussous ba bimara na jeûne et prière, ne Bible loba. Ba Zonga. Sœur Evelyne, avant kutu azonga congé na ya musala, ba kota, doki, jeune, ye koto, jeune pasteur, jeune, bola mukala, bola muki, bo sambeli, bola bo sambeli. Donc, ye culte ya tongo wana ye kozanga te. Nzamba ye ko révéler pasteur. Abituna Evelyne, alota ki bandoto nini ba mikolo leki, qu'est-ce qui s'était passé? Malade na ye, e wuti na ndoto wana. Yaya. Docteur balobaka
mondo ndoto za monde mususu ai maladi na yo ewiti na ndoto alotaki tuna alotaki ndoto nini na tongo pe pa tongo sœur Eveline aye na messe na culte tongo pasteur atunie sœur Eveline na sambela to sambela wana na continuer ko sambela pour makambo na yo Dieu m'a dit bango bazaka makasi ya ba pasteur na Dieu m'a dit na tuna yo olota bandoto nini ya mabe. Je me rappelle oyebisanga bandoto moko olota boye confirmer na loto wana. En tout cas pasteur na lota ta doto musute kaka ndoto o nga na lota ya mabe na saki mo ba tonton moko bande ko linga ngai consort boye et puis na mona kiye na ndoto na kaka na betela wa c'est vrai mais nzaba lobi maladi na yo ewuti na ndoto wana. Nga pe na comprendre te maladi ewuti na ndoto wana ndenge nini data bosangana ki na mobali ozalaki na sida oyi makambo ya nzambe ba contredisera yango te to continuer kosambela. Papa Fiston na s'imaginer mais comment est-ce que eza mobali wana eleki nga na ndoto soki mutu aloti ndoto ezalaka réalité epe soki epesi ngai mutu koswa Papa Fiston nazonga na koma terrasse j'étais obligé Papa Fiston kozala malade eta blague te oyebi ke Papa Fiston lobi nango na kenda nzela oyo na quartier na bande koleka batonton wana papa na fala mingi boso le pongo na bango na leka kuna na sale kola semblant na tuna na verifia tonton wana oyo bande kolanda nga wana na tuna tonton kingani te tonton Godé tonton Godé akufa ça fait 2 ans tonton Godé akufa 2 ans akufa aza na sida kutu te Papa Fiston basi renaka na mambo liste atika kutu liste osakana te akufa ça fait 2 ans akufa na sida ok ça va merci Papa Fiston abi nzambe o likambo nini tonton azalaki na sida abanda kolanda ngai nazoboya ngai moseka ayelinga na ndoto asali fete nanga atikelinga sida kebaka na bandoto mosusu okozala intercesseur okozala choriste okozala talaka elateli na yo kozala choriste kozala intercesseur de l'accident qui ozala na garantie ya kozala sauver ya prière yebisaka makilo ya Jésus-Christ ezalaka brillard liboso pe na sima barrière pour monguna longa te est-ce que komi osololi to so la pembe oza radio lokoli ya to so la pembe tala mutu akufa ayele na lenga kindoki ndengo wana atikeli semence ya sida bato ebelo monaka na nzela wana bazoba maladi mama okoma obela soma okoko bampese batambola na nzoto okoma maladi nani nde alingaka yo na azaka derrière yo oboyaka surtout bandeko basi o bazalaka bandeko basi o bazalaka yo zolinga mobali te ozo geleka ndenge wana mais ozo lia mbongo ya mobali ya batu bapesaka yo mbongo ozwaka mbongo ya mibali ya batu salaka attention plus tard mabe kokota oyebi te mobali wana azala misala mabe to ndenge ni mama kabenga na Belgique Papa Fiston lobe na basi ya mabala pe basi ya mabala bakomi na ki Chelsea koleka paka juma bazokolanda bato kosakana te donc na ba jeune fille na ba jeune Papa Fiston wala ba mama na Belgique balingi kotika mibali ya ba camarade na bango te yo pena oza déjà marié yo peut-être oza marié te muninga oza marié bozo landaka mibali ya batu pona nini ba mama na Belgique botika prochainement tokoya tokotanga ville na ba kombo o bino bolandaka mibali ya batu mama ka Papa Fiston mobali nanga sasi ba camarade nanga ndeko sasa na ebite ba mona mbali nanga extraordinaire to ndenge nini pesa conseil po basi ya Belgique batika kaka Holanda mibali ya batu
okomona mwasi mosusu mpasa na mobali na ndako mais azo envie kaka mobali na moninga ye fa bimaka na mobali na moninga oyo eza kindoki te association ya potopoto boye na ndenge nini pasi yaya mwasi kozwaka eloko ya mutu te soki olingi ye te kozwaka eloko ya mobali ya bato te soki olingi ye te ese okomi epuis bozalaka na moni bozalaka na habitude te soki mobali ala parce que esalama ndenge wana mobali fo alanda mwasi soki mobali alandi yo oyebi etadam nete yaya na wapi omayele ya mwasi fongola matoi mobali alandi yo soki osepeli na ye te kofinga ye te solane très poliment gentiment en tout cas merci olingi na sepeli en tout cas mais nga naza déjà peut-être marié peut-être naza déjà occupé nana mobali nanga merci en tout cas oza mobali bien oza tonton kitoko bien soki en tout cas nazalaki libre mais tongai tosolola mais s'il vous plaît naza mpena libre te naza na mutu moni ezala bien te na tonton soki ye peut être mwasi toza na mwasi n'est pas to chéri na yo mutu alengi omona bien omona mabe ça devant fait accompli c'est bien mais tant que yo koloba na yo sanga nanga nga mpena nalinga yo oza mobala niveau nanga mobala niveau te mobala niveau azalaka ndenge nini mobala niveau azalaka ndenge nini yo moni aza mobala niveau na yo te na moi mais kando opesi ye wana akoyelo na butu akokoma mobala niveau na ekolega niveau oyo ozoloba wana ya histoire oyo esalama na Afrique du Sud témoignage wana eleka kuna télévision ezalaki na église ya apôtre Apoam Push Chico maintenant aux États-Unis bote na yo apôtre Chico Apoam Push pray until something happen na États-Unis mbote na okulutu nayebi ke tokomonda na kaka otikileki nayeba ke tokena kuta tikileki ya pas de problème mama mbote na yo témoignage oyo esalama nga na mona yango na video jeune fille moko boye délivrance parce que l'église ya Push pray until something happen base nango siège social ezalaka bongo na Brafontaine kulutu oyo asambelaka nzambe ya solo bato bakombata ye me bakokaka ete oyebi ke mutu moko yaya bana jobu bayebi solo oyo mutu moko do tellement délivrance elekaki mutu abandi koloba na kati ya fille wana fille moko très simple et respectueux mutu aloba na kati et puis mutu alobi komona ye o ngai kingani yaya biso nyonso toyebi mutu yango mpe yaya oliaka na mutu omelaka na mutu bopesaka mboto oyebi te ndeko azalaka ndoki nani akamwa te o ngai mutu na kotanga kombo te mpo bandeko Afrique du Sud bamonango bien te quoi mais oyo alingi kota na batémoignage ya Push kende kuna kota kakaka eza ya kala ata ba 6 ans 7 ans passé ata ba 10 ans passé peut-être okomona azoloba ngai mutu entel nakota na kati na ye akoma mwasi na ngai akobima te yasalaka fiere nga nalingaka ye na ndengaki mutu boye na bala boyaka bala mbala niveau na ye te mbala niveau na ye te yango wana akota na kati wana okota ndenge nini alibaka akotaka na moye nini nabosa ndenge abaka ndenge akota na nzoto yango wana akota kuna vanda donc fille oyo azalaka vimo très bien ya yo ozalaka na yo très bien obandaka kolata propre très bien omonaka boye mais fille oyo azalaka su propre te ndenge nini fille oyo azalaka propre mais abeba boye ndenge nini molimo ekota na kati na molimo nini ofingaka nani ozwaka mbongo ya nani nayesi bino awa salaka attention na elateli ya mwasi mutolo ezalaka porte ya entrée ya makambo ebele bombaka mutolo na yo kozwaka mbongo ya mutu te eske okomi voilà Eveline ntango ndenge wana bazongi basambeli na pasteur basambela bakota jeune prière ya 3 jours na église basambela papa Fiston grâce ezalaka nzambe asala ngai Eveline grâce papa Fiston après 3 jours de jeûne et prière pasteur esinga que ça teste papa Fiston akende na sala test ya sida ebima ngai négatif nzambe adelivre ngai na sida na boni eza sida ya kindoki sida mystérieux tonenge ya bato ebele bana maladi wana eza maladi oyo euti na voie normale te babambo yango kobamba prière kaka nde kosisa yango papa Fiston nakenda boye basala ngai examen wana naza na maladi te na ndima te na changea 3 places 4e fois naye kozonga susu ngai Eveline
na bandela wana naza nango te grâce nakumisa nzambe oyebela opasa salanga nazondima te asinga mbala kobalanga nzoka paster ayebaki mpe naza moseka paster ayebisa ngai ya mabala ya commission mosusu esimbaka paster apesa ngai epai ya mwana na ye ya mobali papa Fiston tobalana na mwana paster na mito naoloba boye towana bana misato papa Fiston na mwana ya paster mpo nazalaki sur te alui mpona yebisa oke oza na ngo te nzambe abikisi yo okozwa mwana nga na miti oyo boye toza na anverse papa Fiston nakenda kutu poto nsima ya mwana paster wana mobali na nga paster nde atinda biso komba paster tokotanga te mpona confidence tanga akomona nga Eveline naza na anverse papa Fiston na mbali na nga bana misato lisolo na ngai yango wana beta lisolo mpona openie bato badegizaka bandoto te papa Fiston ndoto mosusu ezalaka réalité batesi yo vision telemelaka yango epuis bajeune fille bongisa kolata zalaka na espoir yo moto oza na cancer yo moto oza na maladi ya 4 lettre maladi kilikili yaya sambela ekosila mais nga na bakisi ozwaki yango ndenge nini peut-être te biso ozalaka na ndenge ya maladi ya famille te tomesana na diabete tomesana na boye non olia mbongo ya nani olinga mobali moko songolo te mais olia mbongo na ye salaka attention ye azwaka mushina salaka attention ke bana bapapa oyo babengaka bana na mwasi mwasi na ngai mwasi na yo te mama telemela yango ke sika mwasi moko azoloba mbali moko mwasi na ngai mama telemela yango na minute to pe mama moko boye abengaka mwana na yo mobali na yo mama telemela yango mwana koyeba te me telemela yango te mobali na yo te mwasi na yo te mbala moko eske bokomi baya basi boyi conseil oyo tolobaki te tolobi voilà tosuki na biso awa lisolo ya Eveline esuki wana yo moto otala biso yaya soki ozali na lisolo ya kopesa biso benga biso pesa lisolo na yo soki obengi biso ozwi biso te komitungusama te tikela biso audio tokobeta lisolo na yo kaka ndenge olingi tobeta yango voilà na magasin mpe soki omokuta na mai moni mai ya radio lokole voilà oyo eza mai ya radio lokole télévision donc iso okuta nango na magasin na supermarché na Kinshasa na Afrique du Sud partout somba yango radio lokole mpona kosupporter chaîne oyo ya bino eza moni radio lokole TV mai na bino eza na baformat nyonso ya mike ya minene voilà ça c'est radio lokole TV voilà alors soki otindeli biso lisolo voilà maya radio lokole soko obengi biso ozwi biso te voulais-je dire tindela biso audio tolingaka mingi audio ya lisolo na yo toyoki yango tokobeta yango kaka ndenge olingi tobeta yango soki olingi totanga kombo tokotanga kombo soki mpo boyi totanga kombo te tokotanga kombo te biso tofonctionnaka ndenge wana allez portez-vous bien santé de faire à tous n'oubliez pas ne ratez pas émission ya lobi oyo tokodécortiquer makambo ekokita très grave na niveau ya France c'était d'abord Grande-Bretagne Israël Chicago et France yaya tokosola makambo ebele na émission ya lobby d'ici là portez-vous bien santé de faire à tous chap chap et tchara